la chaîne qui vous édifie. Féticheur Aliposo, Azaki na limité. Yami Bala Azaki na njili. Et bateau, on est sur Toyebi, bateau Toyebi, le roi, pasteur, Babanda Koya, Kukutana Biso, pour le succès au Babanda Luka. Fallait bailler au Kobimana Biso. À part ça, Batunia Soyoyebi, mettre un musicien, Babanda Koya Papa, Kolukanga, Banda Lukanga, parce que Zaki a recommandation. Il faut Abimana Muninga de Mobali. Tamsu pour la promotion à Zoluka, Tamsu pour la succès à Zoluka. Donc biso siko batwana banda Luka biso so bayo Luka biso. Alors pe sape bambongo na bango, bambongo pe mikete. Na kotanga bakomba batute pour na ye kotanga bakomba batute. Batu belé banda Lukanga ba pasteur belé. Banda Lukanga après ba pasteur, ils appellent ba musicien belé banda Lukanga. Et c'était ça ma vie vie kenda ka bongo na vie wana ya nini ya kipende wana ikenda ka bongo. Ikenda ka bongo et soit kinga penda baton ebelé. Et nazaki bien la vie wana parce que tant nazaki na kati ya vie wana na ndomo na ndanga déjà nazaki na bien tout ça. Lelo kune nazabwe na baby makasi na baby na baby na sensi ya kolobate na baby lokwa muta baby akufina. Pendant que nous avons fait la prière, il n'y a pas de brise. Nous avons fait la bonne nous avons fait suki, nous avons fait un peu bizarre, tout ça. C'est parce que nous avons fait la bonne délit. Nous avons fait la bonne délit. Nous avons fait tout ça. Nous avons fait la mafuta. Nous avons fait parce que nous avons fait la bonne délit. Nous avons fait la bonne délit. Et nous avons fait 8 ans. Il y a un temps pour la délivrance. Il y a la prison satanique. Bato pe bakangami na kati ya ba filet ça satanique. Tant ekoki ya délivrance yango moni, il faut témoignage édifier peuple de Dieu. Donc na ye na témoignage yo pona kolamusa ba élu obalali. Donc c'est ça. Voilà, merci. Alors tolingi toyeba meka ko fongola biso momoki. Alors tombo ane ko pratiquer phénomène ya kipede wana. Olobi ba pasteur, ba musicien na ba homme politique. Ah c'est ça. Banaye ko bimana ba. Alors est-ce que banaye ko sala juste pour un sentiment pour un bon tozaki ba makamsu spirituel za na kati wana. To ba banaye ko utiliser yo pour na ko jouer pe étoile ya ba garçon misusu to ezaki ndeni bilo ni za na kati wana. Na nzela nyonso wana on prenait des étoiles, banaye ko sala la étoile ya batu. Ndengeni. To na sala étoile batu ndengeni quand moni papa Brice. Et arrivera pe na epte so yo pe comme là on a habité. Mais arrivera pe mo lali. Ozo se retrouver msusu vêtement poli. Tam so na ba spermatozoïsme. Et biso to bandako ya. So moni olali na butu la nanga très bien. So moni olali na butu. Et que on se retrouver le roi net ba spermatozoïsme na sous-vêtement na yo. Ba signe wana oza moi so za mobile. Olali na mobilité. Mais ozo se retrouver que ba signe wana oza na mo. Biso ndeto bandako ya. To bandako ya olala na mutoyo azo sani azo jeter ba biloko wana. Donc c'est une esprit là. Marie de nuit femme. Voilà. Wana kutoke na bakombo na biso to ezaki esprit moto na bengango lâche. Donc les esprits moko tellement méchant aza jour apaza kanda makasi démon. Démon aza démon mo alimbisa te. Et démon na compliquer makasi. Démon na compliquer makasi. Ako compliquer mutu pazanga bana, ako compliquer pe mutazanga libala. Donc c'est un démon tellement méchant. Oko mona mutu sa kenda poto. Papa. Oko mona mutu sa kenda poto. Abengi sita musu mwasi na eto mwasi abengi si mobile na aye kuna. Tanga komi tamsu bovani une semaine, tamsu pe bovani 2 jours, 3 jours. Obandi ko sentir hein ba dégoût ko papa. Vous sentez le quoi net aux moi si tu os senti un souper ba faiblesse sexuelle. Nous sommes les abasines on a otalisa. Vous avez ba faiblesse sexuelle. Au moins même si on a moi sinon on a là mais au coca ko ça faire moi cité. Yeba ke oza déjà mutufa lukade délivrance. Oza de un message pour na koyebisa bato bazana ba vie wana. Nzamba lobi na ngala yebisa bango batika. Soko yebi ke osala kangwa to za pasteur tika. Soko yebi atoza homme politicien oyebi ke o vivaka na vie oyo. Nzamba lobi na yebisa yo message oyo ke za po o se repentir parce que Dieu veut frapper. Nzamba lobi na ngala linga frapper bato. To komati na novembre été il y aura des morts. HP Media, la chaîne qui vous édifie.
merci ezalaka esengo mingi ya koyeba kokutana na baoyo ya biso lisusu na kati ya plateau ya Parlement Céleste. Kolo apambola biso, nzamba apambola biso na koyeba komonana lisusu na numéro ya sika. En tout cas, merci na tata Nzambe parce que asali biso grâce apesi biso ngolu pe makasi ya koyeba komonana lisusu boya ngotika ete Nzambe amimonisa na vie na yo yo muto mesani kolanda émission ya basala Nzambe tika ete kolo azala na yo na début ya émission ya témoignage o lokola alpha et puis akokuba na biso lokola Emmanuel Omega. Kolo apambola yo d'abord. C'est votre humble serviteur Brice, le garçon sympa. Je suis là toujours pour vous. Et merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité à travers cette chaîne EHP Media. Merci Nabana Nzambe Nyonso. Merci à ma sœur Indrid Moutelo, Napesi Mama Landrine. Kaka la bambote ainsi que bana Nzambe nyonso bozolanda biso ba mama nyonso na papa nyonso et puis bino bambote mama Keren papa Émeric ba famille nyonso oyo tozana bino ensemble dans les chrétiens en tout cas kolo apambola bino mona biso na kombo na Yesu. Et je ne suis pas sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu et le prophète Nzate Ben, autrement dit Mapamboli. Donc voilà, avant de présenter pour adopter sa témoignage et Toguma Mina nous comme bibliothèque sont toutes choses photos waka tous nous sommes en présence de Nzambe. Je dis merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, nous garderons toujours. Que ton nom soit sanctifié parce que tu es Dieu, que ton règne vienne. Et Seigneur Tomi Bondi na kati ya témoignage ya lelo na maboko na yo za na biso lokola alpha Saint-Esprit na yo e ba ko sosolisa biso e ko loba ma awa loba na part na bino na part na yo kasi na part na ezala biso te papa ya on to sengi kimia na yo e ba ko zingela kati na biso makomi lobi si les fils vous affranchis vous serez totalement libre. Je détruire tout l'esprit à distraction, tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ na bengani yango musika na kati plateau oyo de tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je disais, tous en notre frère et de l'autre le frère Nzate Ben, autrement dit Mapamboli, sur ce plateau et azopé sa témoignage na témoignage na azopé ça vraiment na sengi na yo Olanda miso très calme parce que c'est très édifiant bien aimé. Et miso ba au total pour na ba liboso s'abonner et puis au cliquez cloche à notification pour aura continuité à témoignage parce que ça vaste, ça vraiment moulaï et na sengi na yo aura tété parce que Dieu a dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur à ma part. Donc Zamba Lubara, alors restez scotché, branché. Un grand merci derrière la caméra. Je m'avoue ainsi que toute l'équipe à EHP Media. Tous en l'homme de Dieu Awa. Oui, papa, bonne santé. Ça va, papa. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, Banazam et Baolanda, on a un peu ça va un peu beauté. Beauté, na bande konyoso, bazana Congo, bande konyoso, bazali banamboka, en Asie, les États-Unis, en Europe, partout, bisigan sur bazali. Shalom, shalom, shalom. Amen. Merci beaucoup. Alors, à vous qui est là autant parce que TV plaisir. Moi, j'espère que vous avez à moi quelques minutes. Awa. Et tout la première séance il y a témoignage d'Abisso. Alors makambo nyonso tolini toyoka o se trouver d'abord na monde ngini o banda ko pratiquer monde ngini. Alors avant répondre Abisso frère Ben babinga kai komoni na ndaku vous en famille à combien de personnes papa maman kombo nani. Voilà. Shalom peuple de Dieu, samba pambola makasi. Nada précisément na kati ya famille pour les famille chrétien papa azate papa si à côté na sama belé que son âme repose en paix maman Zali nazana bande kolanga opé na kati ya bande kwana basala nzambe pe bazali toza nombre ya Suisse 3 filles 3 garçons nde tozali donc kombo nanga ezali njate oh, si on a donc comme le roi prénom au papa peut s'engager qui trésor mais tant na tiki banzela ya o nazaraki nango tant na yena makamla nzambe nde na yo kozwa kombo ya Ben Mapamboli donc kombo papa botinga eza njate trésor donc c'est ça njate trésor. OK, merci frère njate trésor. Obi papa a invité, maman pas invité. Maman Zanvi, papa okay. Né a invité. OK. Donc papa Tikibiso déjà c'est depuis 2013. Papa a souhaité, donc c'est ça. Papa, est-ce que Baïba qui Azaki Nani Namboka? Oui, papa Azaki un cadre na Katia Mboka Nanga.
azaki secrétaire général na ministère de la défense, azaki pe secrétaire général na urbanisme d'habitants, donc c'est ça. Ok, fongole la biso bana nzambe bazolanda yo et toza prêt akoka témoignage na yo et bana ndenge nini. Kokola nanga na koli na famille chrétien nde nazolo ba malgré papa zate, mais à un certain moment il y a qui kosala séparation moko ya kokota na kati ya foyer nanga papa na mama bakabwanaki esalaki 8 ans o papa na mama bakabwanaki na nzela ya séparation wana nde na ba camarade ya mabeo nazaki na bango ponga na se retrouver na banzela nyonso na nzela ba camarade, donc nazaki déjà na famille chrétienne et je me rappelle na temps na tondo ki na catholique o papa na ngando me manga na catholique, mama na nga paza muto ayebi pe makanazam donc na botem na kati ya famille chrétienne, mais tant que séparation salami papa na mama bakabwani pendant ces 8 ans là na nzela ya ba camarade ndenga na se retrouver ki na banzela ya mabe ndenge na kena balabala ti un certain moment na yo komata ba niveau na ndenge ni na yo mata ba niveau na komiti na niveau na koma lesbienne ngana koma ti na niveau na koma lesbienne na balabala PD et tant na matis ko ba niveau tant na yo koma lesbienne pour faire la mukuse na témoignage yo tant na komi na balabala na yo koma lesbienne tant na komi lesbienne PD donc c'est ça lesbienne PD tant na komi lesbienne nazo se rappeler wana na ndako vana na bon marché et pendant que na ndako foot na bon marché ezaki na bato yo bazaki ko inisenga donc bato ngo bana ko inisenga ezaki lokwa net ba fétiche oyo ke pendant que tina biso na mission et pendant que tondo ke na mission wana to ndako so bambongo ebele donc nazaki na bambongo nazaki bien pendant que nazo ba fétiche la liposo azaki na limité yami bale azaki na njuli et bato oyo net sotoyebi bato toyebi lokwa ba pasteur babanda koya kokutana biso pona succès o babanda ko luka fallait baya kobima na biso à part ça bato nyonso oyo yebi net ba musicien babanda pe koya papa ko lukanga banda ko lukanga parce que zaki ba recommandation il faut abima na muninga ne mobali tamsu pona promotion azoluka tamsu pona succès azoluka donc biso siko bato na banda ko biso so bayo luka biso banda pe sape bambongo na bango bambongo pe mikete na kotanga bakomba batute pona ye kotanga bakomba batute bato bele banda lukanga ba pasteur bele banda lukanga apa ba pasteur ils na ba musicien bele banda lukanga et c'était ça ma vie vie kenda ka bongo na vie wana ya nini ya kipende wana ikenda ka bongo et soit kinga penda ba temps ebele et nazaki bien na vie wana parce que tant nazaki na kati ya vie wana na ndomo na ndanga déjà nazaki na nga bien tout ça lelo kuni nazabwe na baby makasi na baby na sensi ya kolobateke na baby lokwa muta baby akufina pendant que nasana kati ba prière ya papa Brice nde nasana kati mabondeli ozomona suki ozomona un peu bizarre tout ça c'est parce que nasana kati mabondeli na kati kolungelongi na Nzambe nde na mitiki no mo mukieboye tout ça nazo pakola mafuta te basuki ekoli parce que na uti pena na kati mabondeli na uti pena ko Nzambe Nzambe a 8 ans ya kolobana nga temps ekoki pona délivrance ya bato bakangami na kati ba prison satanique bato pe bakangami na kati ya ba filet satanique temps ekoki ya délivrance yango moni il faut témoignage édifier peuple de Dieu donc na témoignage yo pona kolamusa ba élu obalali donc c'est ça. Voilà, merci. Alors, Tolingi Toyeba, mais quand on fait biso mamuki, alors tant que vous pratiquer phénomène ya qui pédé wana, lobby, ba pasteur, ba musicien, na ba homme politique, ah c'est ça. Banaye ko bimana ba alors. Est-ce que banaye ko sala juste pour un sentiment, pour un bon to zaki ba campus spirituel zena kati wana, to ba banaye ko utiliser yo pour na ko jouer peu étoile ya ba garçon mais sous-to ezaki ndeni bilo ni ezaki na kati wana na nzela nyonso wana on prenait des étoiles banaye ko sala la étoile ya bato ndeni to na sala étoile ya bato ndeni quand on moni papa Brice et arrivera pe na ete so yo pe komela on a habité mais arrivera pe mo lali ozo se retrouver sous vêtement poli tam sona ba supermatisme et biso to banda ko ya
so moni olali na butu la nanga très bien so moni olali na butu et que on se retrouver le roi net ba spermatozoïde na sous-vêtement na ba signe wana oza moi so za mobile olali na mobilité mais ozo se retrouver que ba signe wana oza na mo biso ndeto banda koya to banda koya olala na mutoyo azo sani azo jeter ba biloko wana donc c'est une esprit là mari de nuit famille voilà wana kutoke na bakombo na biso to ezaki esprit moto na bengango lâche donc les esprits moko tellement méchant aza jour apaza kanda makasi démon démon aza démon mo alimbisa te et démon na compliquer makasi démon na compliquer makasi ako compliquer mutu pazanga bana ako compliquer pe mutazanga libala donc c'est un démon tellement méchant okomona mutu musa kenda poto papa okomona mutu musa kenda poto abengisi ta musu mwasi na eto mwasi abengisi mobali na aye kuna tanga komi tam su bovani une semaine tam su pe bovani 2 jours 3 jours obandi ko sentir hein ba dégoût ko papa zo sentir le quoi net zo na mwasi to zo sentir un su pe ba faiblesse sexuelle nyonso neza ba signe ko na otalisa zo la na ba faiblesse sexuelle au moins même si yo na mwasi na bwana ndako mais okoka ko satisfaire mwasi te yeba ke oza déjà mutu faluka de délivrance oza déjà muto déjà toleka ki déjà na kosalani na kosalela kozwa étoile na yo nazo expliquer bien na lobi oza de mutu o déjà oleka ki déjà toleka ki déjà na kozwa étoile na yo na kosalela yango donc c'était ça eza ki bongo de nazo loba et ma commune na Zambé zo loba papa Brice so na kiti moi muke parce que nazo kene mbangu mais nazo linga nazo ande parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nazo zoa na kati passage moko na Bible papa Brice. Bible zolo bananga a na kati livre Lévitique. Lévitique toto tanga parole de Dieu. Oui. 22. Na tangi na kombo na Yesu. Amen. Bible zolo babui. Tu ne coucheras point avec une homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Pendant qu'on faisait tout ça, c'était l'abomination. Nyonso na banda ko sana kati balabala. Mibali bazoya, ba bimananga mibali. Mais c'est l'abomination. Papa, c'est l'abomination. Lelo makambo na oloba yango ezo sama na poto. Makambo na oloba yango ezo sama na Afrique. Lelo nazo ngana za musanza. Na bongo na ngada ya motema na za sino ba vivant na te pona za sous les ibiente. Ngasi na bongo ya motema. Mais na yena message oyo pona ko rele ko talisa bandeko bazali bazana kati ya makambo yo. Nzamba zolo bananga na yebisa bango batika makambo po ko frapper. Message na yena message oyo pona ko yebisa bato bazana ba vie wana. Nzamba lobi na ngana yebisa bango batika. Soko yebi ke osala kango atoza pasteur tika. Soko yebi atoza homme politicien oyebi ke ovivaka na vie oyo. Nzamba lobi na yebisa yo message oyo keza po se repentir parce que Dieu veut frapper. Nzamba lobi na nga linga frapper bato. To komati na novembre été il y aura des morts. Donc ce que je disais dès la bande koloba na lobi Dieu n'aime pas l'abomination. Parce que Dieu n'aime pas l'abomination, comme dit la Bible dans le livre de Lévitique 18, verset 20. Nzambe ako sepa na abomination te. Yango Nzambe azoloba nanga na banga eloko te message na loba yango. Tina ye awa na ye lokola prophète de Dieu. Na ye na message opona mutu moko azo se retrouver na ba problème oyo na ba situation oyo. Nde na ye Nzambe alobi na ngana ya na loba message parce que eza na bato Nzambe alinga kangola bango. Nzambe alinga kangola bango bato oyo baza ko se retrouver na kati ba situation oyo. Papa Brice na zongi mo mukesima. Makamni na ndoko sala. Pandage na zaki pede. E bande okomela ngai mususu na zo kende tina niveau ya ba hotel. Eza na ba hotel ya minene na Kinshasa awa. Peka bato minene nde bakena. Mais na bande ko za pena na ba mbongo. Population na zaki na zanga mbongo tina na za pena ba mbongo eza na ba hotel to ndoko kende. O mona na kena ba hotel wana na okena ngapo na ola na mwa cité. Mais na okende kana ba hotel wana juste ka po na futa chambre mais na banda kozwa ba spermatozoïde oui. Donc na so ba biloko wana et tant na so ba biloko wana na l'homme mango pe pas gamètre azali na limité son na ke kuna
so na pesi yango a récompenser nga pe na mabongo donc na saki bien mais nzamba kango linga na ba vie wana yango na zo bisa mutu moko yo pozo se retrouver place oyo nga na zalaki pendant que zo se retrouver place wana nzamba lobi na nga na bisa yo nzela wana ozo eza nzela na yo te papa Brice nzamba solo na bi nzela wana azo kende za nzela o nzamba limité Dieu n'aime pas Dieu n'aime pas mutamabe akufa na mabe nzamba linga te mutamabe akufa na mabe nzamba za na posa mutu aza na mabe a se repentir voilà le raison la Bible zoloba le salaire du péché c'est la mort mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle papa Brice nazo talisa yo ke nzambo yo abenga utali buma mama nanga po yebaki ke na on finit toujours na témoigner yango lelo témoignage yo ezo édifier bana na nzambe témoignage yo eye kaka pona kola musabato yo bazo se retrouver na baka o de ba citation o solution est possible maman na ebite bisiko za toza na poto toza na Kinshasa mais na lobi tango zola na déjà YouTube yebango déjà bien que aujourd'hui déjà solution yebango bien que aujourd'hui déjà délivrance parce que mosakola uti musika na kati ba retraite na ye awati na mati na plateau na mati po batu bazala sauver pe batu bazala délivrer pendant que nazolo aloko la prophète de Dieu bien aimé nazolo talisa o kenzambe akosaka te diable abundisaka mutu aza na étoile voilà pourquoi erreur eza piège ya Satan erreur eza piège à Satan le diable quand il fait les erreurs quand le diable a ça l'erreur pas banane diable a ça erreur pas bato ba na venir chose en avenir te diable abundi sauter yango na zota esa mutu moko bitumbeza ka nzambe melongo eza ya biso ngape tant na zaki na ba vie wana na odemere na ba vie wana ya lesbien na ba ndako mona bien na ndako se sentir bien parce que nazaki ko so mbongo na ba ko sala onyo so ba ko sala mais j'étais dans la mort nazaki na kati ya kufa ezaki nzela ya mabe ezaki nzela ya kufa parce que na kati ya nzela wana je me souviens papa Brice baninga na ngebele bana sa mabele oui baninga na ngebele tozali na bango na ba vie wana ba lesbiennes ba kufa moi je te dis ba kufa mususu komela ebwe awabima na muninga mobali na kati hotel muninga mobali kufa mais Dieu m'a épargné la vie wana nyonso et lelo nzambe comme singa mosai na ye nzambo abenga a mélanger nga na eloko te nde na temi na plateau na zolo bawa na mélanger na eloko te pour lelo onazala délivrer to lelo ona tema na plateau pour na luba onyoso na zolo ba penzambe alobi nga na banga eloko te papa Brice musuna yebisi yote makambo na mona ki na butu lelo na butu tango na lali papa Brice na yebite banda yo botema papa Brice déjà ange abimela mais ngai lelo vers une heure ange ayeko visiter nga ange nzamba ayeko visiter nga na ndako nanga ange abeteli nga porte na fongoli porte boye na omona mutaza te ange azoloba nanga bi moment ekoki il faut témoigner ange alobi nanga moment ekoki batu bayoka témoignage oyo na bangi papa Brice na yebi te banda yo botama soki déjà ange nzamba visiter na kangi porte tant na kangi porte na ngana zongi na ndako na lali papa Brice vers 3h du matin nasoka kati na ngai nzembo moko ezo matangai nzembo ezo matanga pendant que nzembo ezo matanga na banda na botama nanu kutu nzembo boye nanu na tikala koyoka ngote na matwe nanga nazoka kati intérieur na ngezoloba c'est nzembo na banda koyemba ngo c'est l'heure de mon rendez-vous nzembo na ngamoko nazo yemba tango ange ayeko visiter nga na bible ange ayeko visiter nga na ine tango ange ayeko visiter nga na ine a beti porte tango a beti porte na fongola boy na tala libanda mutazate na zongi na lali 3h du matin na yoki kat na ngai na telema na banda ko prier mais tango na fukami na ndako papa Brice nazoka kati na ngana na loyembo nzembo c'est l'heure de mon rendez-vous avec le lit de mon cœur c'est l'heure de mon rendez-vous avec le lit de mon cœur banda na botama nzembo na ebia moti mais nazoka intérêt na ngezo pousser ngana e nzembo wana et je commence à prier na bandi ko sabela c'est l'heure de mon rendez-vous avec le lit de mon cœur papa Brice nzambe so afungoli mutawakanga zati papa Brice soki nzambe akangi mutu afungola zati
na ebisio moment ekoki batoyo bazo se retrouver na ba situation oyo bazala sauver pe bazala délivrer nde nazoloba na yo ndenge makomi na Nzambe ezolobelanga na kati passage moko na Bible na livre ya Osée 4 verset 6 Bible ezoloba boye mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Papa puisse. C'est la parole de Dieu. Nakotala ona sagna nzela ezere. Nyonso na komaki ko sala banzela mabe na kendaki na sangi deja kokufa. Nzamba lingaki ngai. Nzamba yebaki ngai. Ayebaki kata nazo kende kuna suka na finir na makolo na ye. Yango lelo naza sauvé. Lokola naza sauvé. Nakoki ko sala sauvé ka ngamo kote. Il faut battre nyonso pe bazala sauvé. Yango mo na matina media pona ebisa bandeko bazana kati ba citation oyo. Ozomona mutaza mwasi kitoko. Mais akena ndako libala azo suba. Papa Brice, liboso na yebaka kaba luba nde basuba. Na mbetu. Mais lelo Papa Brice, école nyonso komi ko suba. Je me souviens encore te Papa Brice ko sekate. Lelo yo Papa Brice ko sekate Papa Brice lelo yo. Bekolo nyonso koma ko suba. Et pendant que nazoba makamba ko suba oyo na mbetu Papa Brice. Il y a des esprits, des esprits. Nazo biso dans les esprits ça la ke moi si suba na mbetu. Poka kalibale ku ekufa. Ata Papa Brice ata yo ndo sabwe na mama na mbetu. Mama penda subibwe. Papa Brice, est-ce que eko se peut ça? Je ne crois pas que olali penda na mama boy, olali na mama mbetu apembe et baby. Voilà pourquoi nazolo ba que na ba tubele il faut bazala délivrer. Ezana bisonde ngai na ndako ya na bandaku ya bati. Kosala ba makambo wana mais lelo nzambaka akangolinga. Demo wana ona ndo tambola na ye. Demo moko méchant. Akoka ngape même mutu abota. Mabota. Ako empêcher même mutu abala. Mari de lui femme de lui ako peso chance obala te. Au moins oza mwasi kitoko. Ozo fêter ba fête anniversaire. Libali pe ba oya bien, mais mibala na ba obala. OK pe na libala ya katovanda. Voilà pourquoi nazo réveiller ba Eli obalali. Tant et coquille, on zambazolo bananga, peuple de Dieu, il faut pas la délivrer, peuple de Dieu, il faut pas la bénir. Parce qu'ils en a battu, oh, bana tata na mboka oh. Ngana combattre basala nzambete, ngana respecter basala nzamakashi. Na mboka oh, tu as ba grand serviteur de Dieu. Na kata mboko. Na combattre le ministère à motute. Mais na reconnaître chaque homme de Dieu a sa grâce. S'il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Jamais na mona Papa Brice tina zaki na banzela wana. Jamais na mona magicien moko na ba parcours na salle pona otanga ba kombote. Tina oloba ba yeli. Tina oloba ba ngomo ba yeli. Na otanga kombote. Mais jamais na mona na banzela wana magicien o abundisa magicien o na mona ngote. Na mona te na banzela wana ndoki o abundisa ndoki o. Mais lelo ezokamusanga pasteur oyo abundisa pasteur oyo. Lelo ezokamusanga pasteur oyo ateli pasteur au poison. Pourquoi toutes ces choses? Makambo nyonso esalama parce que lelo Satan va na l'église. Soto kena bara kapela Satan zate. Soto kena kimbuta Satan zate. Soto kena bon marché Satan zate. Lelo Satan va na l'église. Ba erreur nyonso tout lelo to retrouver ba pétage nyonso na kati ya nini ya église. Tala ba pétage ndeko mosalama. Pour te dire que nous sommes commis déjà dans un souka. Papa Brice to commis dans un sou ya souka. Yango na bisio tito koma novembre. Eza makamza malobi nanga na otanga bakomba batute. Me koloba te prophète alobaki. Eza na batu ba okende. Eza ba pasteur, eza ba politicien ba okende. Parce que nzamba malobi nanga pesa message yo. Pesa yango avant na frapper. N'habitez Papa Brice, n'a seulement que maloba, n'a seulement que maloba, Papa Brice. Merci beaucoup, merci en tout cas, Nzambe Apambolayo, et nous sommes à la hasard, et n'a pas d'abord Nzambe merci, et Ndenge a tché quelque chose Katina yo, et vraiment on a destiné mon meilleur,
Mais il y a certaines choses au lobby, il faut me exercer le balanzambe. Au lobby, on a un bandé coupé ça et spermatozoïde. Et on a un bandé coupé ça et spermatozoïde mini. Bref, il y a un bandé coupé ça. Abanda sana ngoni. Spermatozoïde ndengo mona ngo wana. Ngana expliquer na mukuse. Moni spermatozoïde mana. So jamu kana na nini wana. Na préservatif faut tchango la collaborateur ça l'expérience so mo eza makasi ya kotala mo mone comme ngala loso nembongo ngala loso ba héros oh papa puis ngala nazaki na via bien na bon marché nazaki na via bien ngala ba loso ba héros. Merci. Et puis au lobby que binonde bobande ko yana des mots tangi comme oui des mots na biso ndetwa no yana biso ko kende ko utiliser phénomène femme pe mari de nuit. Alors bobande ko sala on de nuit bandai ko bimana ndenga poso kumagindoki deni mega des mois anane des mois esprit o banda otambwa na bien des mois esprit oui esprit ya mon frère ezani espoir bosanati weba ngote so lali na butu supposé lali na butu bosani weba tekeza espoir mon frère tant on la mort subite weba tekeza eza peka esprit c'est un démon. Donc un démon ne peut pas le distinguer. Démon. Yopo bande okoma yopo zaki démon. Mais na zaki déjà na banzela wana déjà mais ngai nsambe na kutena na biki déjà. Yako na témoigner. Mais na bia. Pedo zaki pendoki c'est ça. Na bibwe. Kuna kutu makamba kindoki c'est trop dit. Na zaki déjà na nzela ya mabe. Nyonso na ndoko sala zaki mabe. Tu comprends prophète Ben. Donc on va peut-être na zaki magicien. OK. Donc pour tout qui est bref, bande ko bay banane au bazolanda, au bazotala yo, aux prophète ça fait combien de temps? Depuis na mi kotisi déjà na makamna nzambe déjà tout en 2022. Ce qui to kiti moi mukie to kiti déjà je crois déjà 16 ans yango ya 16 ans yango za na église yo moko kamba ministère. Mais papa ndé na za na plateau église eza na sans fil malgré place église eza comment on va ni église femme de feu flamme de feu voilà ministère na yo. Oui. OK, moza papa molimo père spirituel azali. Bien sûr. Comment on a papa na ngai molimo oyo a consacré ngai pour le lona za prophète de Dieu comme on est révérend Kitoko. Yes. Voilà, un grand merci et je pense que nous sommes arrivés à la fin. Toki notre frère Nenga Lobi a fait ce témoignage naé et du fiepé biso atalisi biso makambo yo ya banai ko sala na oya komi lelo et Timota Lobi naé donc point honte ya ko témoigner dans ko kanzam de sonité témoigner makambo ndamba sa yo et ba via banai ko sala a risque vie makasi ouais exister pour vana Lobi que bande ko belé oya zaki na bango lokwa ba camarade on est ko sa msala wana basi ba kufa mais nzamba lo molé na kipédé et les lois un serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pas de disponibilité à Kolanda Bisso et Kolapesa Bisso Boania Pemaele car la Bible dit c'est le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence et la sagesse. Saint-Esprit sur Solisayo. Yozo se retrouver dans Bakawana, en tout cas il faut tika. Yozo se retrouver dans Makambwana, mozo kokarotika te, appelez-nous, toko orienter yo et si vous en avez besoin basala nzambe topé sur basala nzambe et notre frère son numéro pesa wana pour nous comprendre bien au bengaye mais vous a affiché na bas écran bengi ou poser la question nous allons pour ça et vous allez vraiment la oui et je pense que papa Ben tokomina suka na telo ko ba sezali papa nenge suna loba kana viwana et comme elanga déjà na wileri vous allez mambo ebele oloba il faut loba na wileri et comme elanga na uti ba viwana vers 3h du matin na wileri na kutana mwana moya mwasi mwana na koza na âge ba 5 ans abenganga 3 fois pendant que azobenganga 3 fois azobisanga lobi nanga natika makambo na osala wana na maboko na ngai nazaki na saki na makolo na ngai nazaki na batalon abenga 3 fois ayebisinga abitanga natika makambo na osala etango mwana na lobaka nanga nde nazwaki pe décision
ya kosani ya kolanda nzela ya nzambe elelo oyo naza vraiment na kati ya mosala nzambe andeo bapriere nauti bavoyage ya milai oyo nauti je crois ndenge ka nakoya okomona bamisala oyo nasali déjà na nzambe abeyi nga azosalela bato na maboko na nga oyo namoni bato maboma babiki baimage eza baimage video na maboko na nga oyo nzambe abikisi bato maboma na maboko na nga oyo nzambe apesi mpe déjà basi mosu bana donc naza mutu oyo kati na nga nzambe atie nga eloko mpo bato ebele bazoba solution na bango solution eza nango na bandako banganga te mais la vraie solution eza maboko ya basali na nzambe nde nazoloba s'il y a des faux dollars il y a des vrais dollars nde nazoloba Bible lobi confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis à ses serviteurs vous réussirez donc na nzela ya obéissance na nzela ya kotosa nde nzambe akoleka na kosala voilà pourquoi moni bato baolanda YouTube oyo baza beni bato baolanda YouTube oyo baza déjà édifié baza déjà révélé parce que nzambe alobeli mutu nyonso na nzela ya témoignage oyo donc vraiment nanga moko à des fois ezolekelanga makambo nzambe azosala nauti bavoyage ya molai nazalaki na Sankuru avant nake na Sankuru nalekaki na Chikapa na sisi kuna nake Sankuru na loja na sisi na loja na yeko zonga boy na bandi musala na Kengeville vraiment ça masalaki na ba province bat bazomona loboko na nzambe yango nzamba lobi na nga zonga na Kinshasa OK Sankuru c'est bien OK Chikapa c'est bien OK Matadi c'est bien OK boy naza ku na invitation à Brazzaville nde na loba na invitation à Brazzaville mais la bina OK non Brazzaville message oyo témoignage il faut édifier peuple de Dieu dans la même bande de cognos bazali bana mboka bazana béni yo mutozo se retrouver na ba mari de nuit ba femme de nuit ozolala ozobona sous-vêtement ezobeba faut bien nga mosala nzambe pour solution est possible n'allez pas vers le féticheur mais la solution ça se retrouve entre ses serviteurs solution na yo eza na maboko na basala nzambe oyo azazambe tanga azoloba parce qu'ils en a battu o bazo se retrouver na kati ya pasi nzambe alingi biso toza na kati ya pasi te nzambe alingi mutu nyonso azala prospérer début de zoloba que ton âme soit prospérée dans tous égards mais soki lelo za na ndako ya libala ozobota te oza mwasi kitoko il faut le cas de délivrance soki mutalibo mazobota papa Brice nia una ndako azobota mbo azobota. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Et Koloa Pambolayo, et nous avons disponibilité pour la Nabiso, et tout PC Biso, Tana pour la Kolanda, Ongamba le Baratava Salinaye, et Biolobi, il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Amimoun Samarama Oba Lukakaye, peu importe problème aux Arakinango et à finance, naïvité problème aux Arango. On a problème zani kimia nzamba pesa o kimia na komona Yesu amen nzambe amimoni sama lisusu plus davantage pour la bomona yo protection divine na ye eza la partage ya yo pe ya libota na ngomba kolo abomba biso lokola soso abomba kabana na ena serma papu et to komina suka na ko clôturer par la prière pour les mésantiments. OK merci Seigneur parce que vous avez biso lokola alpha pour ceux qui sont sur le oméga qui mo pe massage joli zonga et pas inayo et ceux qui moto akokumisa izali yo kolo c'est toi le Seigneur Jésus-Christ le divin maître les divins médecins HP Media, la chaîne qui vous émet.